Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Pointi coin mototeo tolobe la vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Bienvenue dans tolobelavie.com. Merci na bande konyoso bolanda kabiso. Moussa na biso yangoyo. Moussa na biso zali. Il faut qu'on kota ko bima pour tout le gamin d'information. Voilà. Merci bongo na Eric Chimanoka, PDG authentique Mokonzia Barcelone. Moni Eric Chimanoka na Barcelone wana. Pourquoi tu es à Barcelone? Mokonzia Barcelone, Eric Chimanoka, PDG authentique. Washington, les grands pays d'Amérique. Jessica Diavila. Jessica Diavila en Autriche. Kotaba Lik Makanaki, le Rwanda Nazaramwa Nangaba. Nazoyamba Mosika Sika, guitariste Oyo, à Beta na Academia. Oya beta na s'il vous plaît la gamme. Oya beta na wenge musique à maison mère. To beta masolo. Boyo ka musique sika. Et puis à gratter pour système les raté. Tolo bato. Hermo boyo moi détente parce que boyo ba pena que non bon. Musique sika ngoye. Na s'il vous plaît la gamme oyo ka beta yango. Na académie lo ka beta yango. Na maison mère lo ka beta yango. Voilà parce que as artiste aya poto na art mutebema mikili. Merci bon appétit nanga Genedi Louyeto, garçon propre, garçon stemai. Aïe. Voilà. Le temps na yambela bino déjà invité nangai Mosika Sika Oyo, c'est-à-dire tobetara masolo Mosika Sika oya wenge musique maison mère mais Mosika Sika oya ba academia Samchin tu n'appelles sur beauté. Mosika Sika oya ba s'il vous plaît la gamme Didier Lacoste, Didier Mbole, chez Lamputu, la personne en beauté bébé. Donc, Nambela Bino, invité Nangai. Voilà, Washington, le grand pays d'Amérique, Vandaka Gawana, parce que Nasna Yambelio déjà, Mosika Sika, Alvaro Monza, le prince de la paix, Eric Chimanoka, na Barcelone. Eric Chimanoka, Ligaromingue, Mosika Sika Neni. Souka Namboka. Barcelone. Kutaza na pese mbote wana beta kuna yer moko na kenda suka na mboka danger Barcelone mama na mboka do so ke kuma moko mona mo miracle que par rapport aux États-Unis. Oh putain polémique buto. Boli cycle to mona ni to mona kala box ngai ma trop to again obi ke na sepeli a trop ndenge etala na parler pour moni be misoto migolo to mona ga ba prêtre ba legara na studio côté ba chaîne des armées tout déplacé aux Angelinga, au Bigana Kamuma, Bédon, Nazaina Chouati. Jamais Baboya, Papi Gen, Tolobe la vie. Et puis, dans l'idéologie, d'abord, salutation bien, émission au Sarah Ponamboka. Merci. Tout ça, mon thème Namboka. On a surtout tu as battu malam, photo le gars, moi, contribution tout ça, la rata, 1 euro à libérer au PC compte, tu bois. Pour vraiment, et au bimela, un bouton de ça, bien. Voilà, merci Mosika Sika. Au moni. Tous en a besoin, il y a d'artistes, il y a boyé. Et quand vous êtes contacté, vous êtes Solana, Mosika Sika. Mosika Sika, dans la besoin de Batouba Yeba. Qui est Mosika Sika? Mosika Sika, Outa Wapi. On dit bilo qu'on est bien parce que il y a ma solo, tu vas te bailler, bah, mon absolu, ma monte, papa, et bien, mon ara Mosika Sika, na maison mère. Or, Mosika Sika, dans le parcours. Bon, Mosika Sika, d'abord, dans mon ayolo, on a payé un colonne ayolo. De référence, on a venu, on a venu à Vivoloko. Donc R7 patron zo beta ayo ngo beta na ngasko ndaki pecha dimi mena kenda na support velai na tala rapina na tala rep emso mona ve Guina pauvre Guina que son âme repose un peu wana ki ba premier bureau ba volorola ilai o ka bimia gogoli biso donc na vena mwana ne grandia yolo donc tous les dalations zo mona ebi ke wana noko esprit donc na mona yolo na bandi guitare na rande génieux to banda na yolo na école na ba mi bana kolo gentil.
Et puis orchestre pe ba quartier na leka orchestre moi bana kauka. Et puis na s'il vous plaît la gamme mon orchestre pende pesa nga mo maîtrise et pas papa na so dindo yogo. Basera zoga lola ngwakai basera zoga lola mona pa wando yemba en tout cas ve que son âme repose un peu pour na ve penda formanga trop na remixera ye atakenda na remixera ve na logilo ata mikolo dumera zaiko donc azaki penda vie côté pena yeko comprendre que ndule yango donc na yaka wana yango nde penda mte pesa nga force mais na ko bossa pe te biso tout autant na super la gamme avec ba Didier Mbole ba comme bah chez la comme donc on est à Lego comme Bolondo Gilles ba Didier Mbole bah chez Lamputu ba Didier Lacoste ba André Moula ba grand chanteur bon ba Massa Samso ba guitariste ba Kufa yebi ka ba guitariste ba Kufa na ba ngaka wa chanteur ba lira ba ba Massa la gamme ngo e Kufa ezanden na marga nzalani zagiona. Ah, le ballon, pardon. Tu me dis que c'est mandandat. Ok, ça quartier, c'est normal à la gêne. Il fallait que nous nous chemin. Oh, ça nous les boissons de le sac, sac et tambola. Au côté au mimikola, nous les dagi, il y a un dagi pena bobet andoulé. Je me rappelle ça comme battre 1000 bossa ya podium. De ça aussi ce que maintenant bon autant à combattre la polémique hein. Ba ma samso dagi sondoulé vide fende le gaba ba bina zongi sima benda. Akimi na mbachona donc zombachona le mso pour une semaine lembi lisusu bazana mais na golo baboite mo ba mso mo pera ba parent to kompe na bana ba ko et ya opesa mobulu mais ba miyebi place baza na bosa ki pe shulai pesa ina biso shulai volo wa na s'il vous plaît la gamme donc ezaki bena moment est passé bien parce que là ça présent la temps là des présents à rater qu'est-ce que va jeune présent à rater bon bino bien des à rater na lobby présent on est nan mais quand même hiérarchie moi ça présent ça gite zaika ba jeune to kutani ngaku na kutaka bango mais to aika tanke ba dala saint to yechapoa présent fondateur na ngeza kana again magambo ebo magamboka fondateur za yango c'est légal ouais again fondateur wana bige so na lobi shule la cause fâché so na lobi la cause chez la fâché donc fondateur zaika bango tout mais moi idéologie na landaki chez la moko idéologie utana batinel natinel na bango poche la zaki mona le site balai ko baba ko potana moko yemba wana baninde zaki mais bango tuka ba banda idéologie pour ça ba master ba va ensemble donc ce que le Robert bon na sima nani pendo sentir pena que pour bino boye bakatina pena nani pendo so sentir so moni o sentir mutu sera zaté au regretto bien fallait à la place yo ba minero yem atchaka ba tegen s'il vous plaît la gamme na ba grand artiste à danger donc déjà côté simira na chanda abeta na zaiko na soliste tozena JC mwana mbele ngaku na oyo ka bango dia na musika tozena ba pauvre katus do ba grand guitariste wa côté na ba yolo na banga ba wana donc ezaki so super la gamme zo beta omuni keli manguta na basse na pesi mbote ya keli kota zali ebi ke ya musika petit na banka et puis na John garçon ma beta drum wana mais na kama lelo ko mutambunda abeta mbunde pari dio bigena esala nga pas Simon na compona tenga mais na que Johnny go biso tout la bino bozali ba grand domaine nde nozongi na mbunda bo na comprendre ati mais sima na bendaki mama na sima presque bato et puis na bosa nte mas na Christian Solo na Canada et Christian Santé Christian Nzenze obeta iloko papa ya nouvelle écrite Christian Nzenze yewana tozali pe super la gamme coup ndenge na oloba boy salinga bien il faut que la petite image na gain s'il te plaît au super la gamme au mona bina ki ok ça quartier et na longwana na kepa venanga yogo pena kembisa inga ta ve lelo azate côté molimo neze pe na kimia papa na balola mwana papa na tete dindo papa ba petit na ngwa pas la cause donc vraiment ezaki moment mo ezaki bien na yolo ezaki bien mais eto etala te po ba misem suba daga neti la cause na ma orchestre na fort la cause a longwa super la gamme na passe alors mon un jour et mais comme le ba wenge mais et bimate RSNG moi temps en internat na ndo internat bango tuna ba shela ba ke comme le ba wengeti mais siko esimbati kopti suma kambo bat baluka ba gome bat musu ba bila pe maboma oh na sivela ga mais na lo ba kombo tinzambe ga deliver ndengeza gen c'est là ah donc c'était non tuna donc makambo ba go ba lo ba na ndule za mabasolo bon makambo ba go da pa bato ba croyaka bato pena ba croyaka yo yeba makambo musika yo za libaya yo za défense tegen
ngando moninga wa musika na za muta croyance ngata mere ebi ngata nga Bible lingala ata fama ebi na za pena Bible na lingala petit na la Asie za Afrique d'ici da ebi masa nga iba de mutamba ngata na Bible lingala ngata to na France bo na tanga pena ke malobo manjambi malobi boy donc ena ke na ndule na nga moi surat étant que catholique étant que croyant na bimi na kendule mais que na pratiquer yo mo bataki so mo ba mikolo bataki si ba ole kana internet apo to komara na internet bataki si ba ole ka fort et puis ba okosa yo don de nga mingi ba okosa ni petit nga Kojak petit Kojak ana compétence ba chanteur te comment okosa ba koto ligoro do papa ibsa so ba zunga no ba koto ma goro do to lo bandeni po da gayard azo kosa te ma be ba koto na ndenge esprit papa esprit za raté tout tika ko makambo wana yango mikolo ba to kanga passer mo na simana nga Geneville mundela tuni ngulu na libuma mutavanda wapi potala libumne ndasko ngulu so kocha papa e muneneti tout tika ko sela nzambe makambo tout tika lo ba mensonge za mabe to sola kibosolo voilà tokoya côté wana musika sikambala moko après s'il vous plaît la gamme okenda kwa okenda mbamona après s'il vous plaît la gamme na kenda academia na kenda academia na pesi na nouvelle nga senze du prince bambote trop mobola na vena nga yan fum bat ba rekilta biso bangwana pour l'académie moto amona biso bataliboso senze du prince mobola azab na ni fonza à Paris a vena nga yan ndaza na kini ya comment travailler na kini bango bat bayaka etant que banvoya académie bon toujours lukato baksa musicien pour musicien so baye équiper ça ma complet nande ba rekita biso na rekitement tout ça kingai musika sika pichu concorde celui ça faisait quoi Tchétché de Bal Doumer Eric Mente Papinzinga mo ba misi bazaki belé petit nanga tonto la pe bazaki wana e bazwi biso wana e académie ba yoki biso mais mutali boso ayoka litoyi ezaka somonodot ayoki ngabi yo yimta pesa ko musika sika abioza dans les villages de Cotonou Benin musika sika ponga na gatara na tala mawanki mundele te fona beta folk mboka poza mboka nanga ayoki c'est bon puis tu concorde après to banda tourner mais ezaki moment bien toko sanga ignorance académie sala marambuto to mona ba jeune to ba sala et même biso ba mikili et matin orchestre en tout cas na remixer Sam Chintu pour pena mutu président Che Guevara mente mutu ya na kin to beta ba mo ebele poto de la visa wana tie visa kin ebima to mata mikili to kutana ba ya mususu ba dolt ba nani ba bo ba ebwa bo alongwaki ba lebu sangana poto bandisko otindika makambo. Ok, yo voyage pe na académie, o yaka mikili académie. Kanga poto liboso académie. Na 2000 fait dans 2002. Kima to zongana. To zaina mu orchestre fort, to yeba ikara. To bandoya kaka. Obika ndezaka po voyage mikili biso ya miseso to yeba yebisa binoke. Boyena Paris mais sinon bwana voyage aux États-Unis. Ba chemno de deuxième voyage, yo faut zonga pour le deuxième voyage aux États-Unis. Biso yeba yebisa biso ke nde to yebo to zonga kin. Tout ça pour moi c'est beau tout ya siko tout ça ba makambo et puis tout zonga kin orchestre et big orchestre ba te belete lem su gen lobby A ngape dimisate na lobby B massa na episode lobby A a lobby C mo boule ko tan kin orchestre kufa orchestre kufa na kin biso tout ngape na mutali boson longwaka ngelo e kufina bi e na ozelate na kinda penda ti na pour le vendre que to bi fana kima na ngana mikili makambo ya to sala une année 2000 à 2002 une année 2000 à Mikil. Donc, bango nanu bakopotana ndenge zaki mezaki vraie histoire et tozongi kinali mutu boya longwe e bandana le buka buya matcha vient ki o ya matcha vient ki bala tsake bana ba dokiti o ya matcha vient ki donc moni bien que orchestre to ya aussi là na moni mo keche ko moliama na bitelo wa keche ko moliama c'est le moment kombo ezali benda maison mère siko e pesala nga bien série wana déjà pour au moins histoire bat baïba te ngaya ka maison mais yakala ngaya ka bena maison mais pour maison mais panzana na kin écoute nga siko tozana ba vie gona ba kota ba kabinda moyena ezaka te même koto koma kin masanga mo za mikili a Z maître Z na pesi mbote kota zali na junior pa kaza na kin ba mo badaki trop si baïba ya ndeto yoka yo beta et puis ba lo ba ya solo ba memanga na ma campagne pas venir ngantone to comment na porte to tellement na porte belé ba no sana kati ka Jojo Ida wana segona Jojo Ida boga ma campagne pecha wera pena pira da kipo histoire on obeta mingi pe ba lo ba lelo pe maison mère ngo bazarati po to pesa ka face le roi to ba 2002 2003
mais na ba 80 quelque nga dana zakana obige to yeto vanda libanda to umela fort e ba ipsi wera ke guitariste c'est moi ça 20 na ipsi ngabi aisi bon bata combien de personnes avec guitariste na des masana bon beaucoup de ça e botika ba masana ba kende nga na coach na vana kwa mir na mona na Bill Clinton aonika goma catch wana okese e bandisi ka eloko yati Bill aonika goma catch nga na coach to yebana yepete nga pena siku na mwa gamtora libaya na vandi mbamoko Jojo idara bimili banda pale na ma campagne na vende de la paix aipsi master nga maître Z na junior paka aipsi bango yaya bokende na moni guitariste na vandi a masikote po via za na kata pale na bimite ye fois de la vie tia banda na moni basoli seri wana na ye wana nakuta Bill na lopango wana ala vekech na e 20 na bimi ça va beta guitare nga bien wana mona Mercedes 500 vert ya mona erle ba artiste to lo balisolo wera il faut tout na moi minimum à respect papa biso tout to yaka okuta ba wera to kuta dida koko madimba okamatianga bolingo pesi kona nani sokoli to kuta nzembo na place succès siko yo lo ba sala wera na nini comprendre biso tout to kuta ba wera son ba jibe mpiana ba Dolph ba Blaze Bula ngai na yaka na kuta 500 vert na kati bato tout ba ya makolo to kuta na 20 tonnes aipsinga pe beta guitare beta nan veko du yemo tellement que yemo beta ka so mo yako zalo chela super rap moto répéta to lata ba single na tinde long ve mo galaxinga marche kala ibwingi abe moni marche eza kala ibwingi sikande to baloli yango beta ngona na bando beta ngo mais viana za formateur gen kolanda po moni na poto to za mona ba nyonga ba facture ba paloyo ba facture ba contravention ba facture ba parking à car yo moni ba ya ba komi ba kanda viona première fois yokanga beta guitare singa be moni logo zo beta obeta ngo bima obeta mombango fo beta mo malembi wana wera e mona litoi nae na palais na ebite histoire kuna obeta lem suvia ko e bangote na bechango baba bon ai singa bi po mete alobi no rap na kerep na la samba na kota la samba pe c'est un peu ma sa biso shula zalaka na koti rap bato ba na beta guitare ba moninga déjà ba chenga pembe na podium na mata pe na podium ba signaler pour guitariste ya moni ya kilobi na parler bon matsa ba matinga na beta pe chamo ba normal na vidéo beta chant comme la gueule c'est déjà bato ba na ba poster na kuta jeune mo akoma pasteur wana ko moni Guilhem na bandala akoma pasteur frère papa na beta ka chambre na beta chant nzembo style na so niveau botolanga guitare na kamo mabe aya pena bo ya longola guitare na ina boya longola ko yo beta ka na ko batu longola ko di na bi gen 12 ko tout 24 papa na longola guitare na temika na silo ko mona mawa je na ngo pas beta et puis avec faux guitariste comme on Serge comme pasteur pour kuta nga ba sengena uta mikili na maison mais na eba ke côté papa na longoli na longoli bon na talika ngabi bon eza mouvement yaza déjà nzambe pala la teo ba misa academia ba nonse ke orchestre Kofi Panzani ba test nande to kenda siko histoire ba na academia mais mukoto yaka na academia ka nde to tambola na ba poto awa na kena nganda mo na porte de la chapelle na Bobiston ko kotsa kana kote longo na moni Vinson a reconnaître mbamo petit nga ça va ngabi oui bien près ça va oyena banani ngabi c'était na ba mission ya academia quartier la te Kabwana ba sa orchestre mais academia mtememi so bi c'est bien en tout cas félicitations to Kabwana siko wana et si la paix mais eloko bien na sepela ka vena nga CG Liot Bondobe akanga elongi nanga CG akanga elongi nanga to panza na biso pe bongo le ka biso pa academia ngombe po academia batu banegijaka ba ngakobeta fo histoire gen academia beta na tous les salles ya Lix na Congo to beta na Grand Hôtel to beta na Cinemax to beta na Esplanade to beta partout to beta Pointe Noire plein to beta Brazzaville plein to beta Palais des Congrès ya Côte d'Ivoire plein pour moni ba histoire to legalelo batu ba mono lo bangunde batu ba komo sala te c'est sala ma papa e bon biaga boy siko to kuta mikina ba wan ki buisa pipa Viagra bimi wera kei académie pe to landikin to kepekin bien to bandi ba répéter ba makambo mais auto mona ka ba lebuga buya net esprit kaka donc on mona ka ki orchestre e umelati ndamba lala te ba tutu ba longwa to tikana sam na modogo nande modogo azonga kin praise pa moni pe ke petit nga singa mikili asali makambo ngape na telika ngabe
ya on to zelanine to salimo ba komba mike bendat na kena maison mère mais maison mère na ebaka na yoka soni ko ke la samba mona ke na pas faire faire era monanga atuna ngabi oh mais yoza guitariste académie na ifsenga bité cheta OK c'est Koufi moi juste phone on a fait pe na maison mère avec le roi de la forêt allo prise bonjour na guitariste moi et ah ouais de la forêt peut s'habiter na la samba et na kota la samba on a gain lobi na ngosiko na kenda la samba elo esalanga bien et na koti na kata la samba ye moko mukolo caisse de la forêt atali na porte la samba makambo na obeta ba mise to balongwa wana ba tout mona balongwa ba yebi esi on a pas de mabito aux jeunes on a beta bien ngana temika siko pona mona signal bien venir ngelo bondo ba uti podium go solo na we rapport seja za makambo ba administratif to razo kita singa bi o pesi veno mbote tenga bi TCG na oze repesi na saluer na pe na saluer venga bi bonjour ah petit na ça va il faut ya ba repeat ngabi na bandoya papa et bon pose la place au beta ya o mona ba petit na so ba beta lelo na sepelaka bakuta na maison mère à plateau bakuta na maison mère mo bakota na plateau donc ngaku na kamwa baliaka ba soso gen nakuta na poste nga na kuta 9 guitaristes déjà avant et puis ba grand guitariste ba betaka danger nakuta 9 guitaristes mais tellement que nga za muta patience nga ndo moni apparence boye ndenge na nga nazali na wela raté na banga te on a sepelé na liloba bourreau touche à la recherche d'un pain quotidien donc biso tout luara pa une gen ata mutalegi na TV5 na mutalegi na tolobe la vie to luara pa une papa yo ko mela pe pa une bacha ba saucisson mais ngata ya ber wana na conservant on kana ndenga idéologie na yo wana na podium na vanda gen banda bavandi sango na simba ya guitare te wana otuna nani obenga nani mais nazaka trop malin air wana nazaka kende skona ndaka flamme en tout cas na remercier ga lelo en tout cas kapa ya sunganga et puis ndenge masa wana koma na nzela nkolo asalisa ye atala mabena eta asungaye flamme le flamme asalisanga alaksanga banzembo alaksanga mo makambo ebele journal lelo kutu na pensaki trop na mona vena guitare lela lisuti banda masa na pratika nazoki na pala flamme ozomona muto olakso banzembo ndenge beta po ya beta pas comprendre flamme azolaksanga muke tina ekole mais ezaki pe bien ngamo pe na pale na lala ate na bosaka parce que jour muzuzu via matin na podium amatika banotala po 20 na habitude to matin na podium atala ba facite atala face lem so salite po ngomso c'est boa kakoltele longa muto est-ce que maison mère za bo ouais volontaire atali ko po boa pe c'est moi bebag mabalinga ba gitambo 20 secondes na idéologie po faut la bien timande fu bakata banini mo ndenge zalaka atala pe na bi o longa wengete c'est beau iduzute o longa wengete petit bino linga ba balingwala kende ville ko idéologie via ba nisko tala ba face ba tele banga kuna vanda na kwa miri na nenge na vanda kale mso ba ko so guitar na mo rafia ndeni ça va ngabiwa ça va prise oyi banzembo okelo ko via tunanga ngasala test te batondo oyi banzembo na se prise na yebi aisika mutaba beta guitar pese na guitar ba pesinga atunga binzembo na bise prise n'importe quel nzembo cha papa ba kutu ba yoka ngate ba ochaka ben trop na ba mwa kati muke aisi bango na matoi ayebi ba guitariste abi bob chaka ye pa betaka ayebi dia banzembo ayebi banzembo papa ta balobi bongo na opesa saka na simana petit na Michel Bass ana suka coréen za na katikati camarade Michel Bass po mogata na kutanga chéri flamme na solo wana ki 3 guitares na drum papa nani akopesa guitare obi adopesa banzembo nini Mobembo talandenge na kei kolu wana kutu rumba mesikoyo eza rumba mesiko tunanga nini bala ko sabere pourquoi ngada pecha beve voloko ngayo kalanga langa star na yoka papa na ngedi mabungu na yoka ba vena ngaba mozino est-ce que yazo pesa mobembo ayibike yebula yeke attention yebula yeke ayibike mobembo ya ngorumbe ata moko menzo ndenga siko na obeta na idéologie langa star okabina pero de pedembe oka vento na wimba na boy zolo oka vento na gelo mo baluga tali mona ngabo oka boagi musika sika comme ça siko titila yo pe fo ka eti wa correct
mais coréen aza vie nanga l'accent pe gamtor mutuna comme c'est yoka musique pe aza ba plan B andenge bande muke mais nazo pena patience en trop nazo grand patience nga donc ba voyage to mona bat ba belela awa o to utaki boy nga sala wana premier voyage pesa mbon na maison mais à Londres te na bata Londres ka fufu tena kenda te OK ndeni ozo pote papa wana pote neuf ba liboso na yo donc batonga yo donc ba msuba lo bage yo pesa jo yi déjà uta mikila beta na bakade na ebo beta donc na so mama na beton geni ya liboma beton mais ezaka lo mo vérité ko bimande nini vento na mona ke yi aza muta précité mais aza amour e ka banzembo ba pesa nga ba o ka lemso ba pesa nzembo lokwa Robert Basende ta de ngasuma comme ça cha o ka lobi asi titulaire yokai je comporte bête on a concert à Londres mais tellement que patience les gars qui vient mon épina qui fona kenni vient mon épina que ponga mikila maison mère en 2008 premier voyage on a à la maison mère en 2008 donc tel là déjà de 2002 ouais voyage en 2008 patience en gain maman na patience mais na sepelaka ezalaka pas ezaipe ba massa moni ba massa lokwa ba seleo na saluer papa mapasa mikolo azotambola fort alors si ba devenir ya zui doka comme benga ba tutuna ba kombo seleo ata yemoko owe ranson je suis à New York yebi obige ba seleo ba kakol ba tika ngati ba bige massa zambia ka uta ba mikito ko tike boete surtout seleo mona hermo vandi allo yaya les quatre au galem sous grande serre na pese mbote na Londres dans mujinga au galem mususu azuma ensemble veste moi aussi après si c'est le même la musique donc ezaki moment moko vraiment ngapelo kwa na jeune respect na vandaki pwenda siko mutu nde penda yako prochain trop papi kakol kakol penda to sane ba kati belé donc ala penda masa moko na pese mbote ko tazali ya hotel nga tina parler na yolo kakol za démarrer penda voiture tina parler avant penda yolo penda yebaki donc ezaki histoire moi bien siko yo voilà lelo yo komona so bina l'air au vendre botap na muto le kana TV tam susu azuboya we ranson yo sala wone tango mona na muto l'équipe na TV azuboya wera e sala wone ni yango gen omo ba makambo to na internet monde internet so bine zo tambola musika golo ba o aleki na simanga lo bibe papa so moye za locheli bango nzembo a témoignage 20 na commande nzembo wana aloba ke un jour ba benge nganga un jour ba benga escroc bondo un jour ba benge moyibi un jour ba benge mtaba achaka Jesine Kuroz donc ngaso nazoka mtaba boya bongo na ko lo batie pona za minoko ba tutute mais pona nga ezaka ingratitude eza mama na ingratitude po muso kosa ote muta kosa te biso tout vana 20 po vano mona mukolo yaka mikila kotaka shenga ayebi souvenir o ba masa basala ka wenza bengratitude o mona pe bo vandi o wera obi ena tala bona pala na bi me bano ba omela ba whisky makasi whisky o do mona na to ba masa ba osala nza ba whisky donc o mona bien ba lo ba avec impolitesse non papa mutalo baka te batutu bazaka soda mulongo pourquoi bokomi na bino boye bosala nde ba evre omoni so sali nzembo na mo boye ebeti ataneti ba pecho mikyo na mona ba pecho ba bimisi ba orchestre et ça la bien ke ko leka boye et puis côté na mona ba mise ba da nga omoni papi kakol a rekité ba mise belé again ba mise belé do mo ba ocha makele lo matcha ve France ba ni ko speaker na caméra kakol a rekité ba te belé déjà yo ko da maison mère nene o solo awera makam o solo na wera ninga mko mso sina vana palette o vana 20 na veranda idéologie ga ndenge da ponga da uta yolo ama campagne na ngane lo wasat na obimele kaka po etenen na eka to bombeti yalinga siko faut moi soin moi semble costume moi ndega ezalaka musika obike bien habillé na c'est après il faut moingeti faut moi propre o rapete vandi jour mso to vana ibona ko soda penda ya katele sali na résidence ambassadeur mission za libanda kuna le lokwa tuni nani ouais bo alote via c'est zonga dans une semaine idéologie papa
donc tibano babeta boye netinge bank sa nga na kamwana tuna sko bavana wera ngo wapi po faut donner héritier héritier ta muta vana viona bazoye muke vana viona tutika ko se dévoiler makambo yango monaka gendongo za boye lelo te di mola patika to sala te di mola mais so to komana na livre to ngato ba te di mola uta pa gen yango moni loko eboma ba vena son lelo pour livre zati ba vie faut ba komara livre wenge musique à maison mère idéologie wera so yango mo mikolo bazong c'est soit film à TV ce côté là ba tumsunde bazalaki donc nga lelo eba ya ba boya e bang na mona ngolo kwa koloka na mona ngolo kwa koloka na yemo ko tazali et puis ve bisanga un jour arrive tina ngo biso to gen mutu so to fingo to répondre to bi obi ke bila kele mabe po e belo go bulelete comment banda to banda pe ofinga wera ngo bofingi wera bofingi mapata bofingi batutu ba répondre à binote na bino mutu sa bino mabete papa comment to yango na raisonner trop na mona ngabia via da prophète comment to beta ki bisa pupa louya 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 mambulu témoignage wera nsone yangema et le moment où belé nze moi so bat ba beta on va parler ba yoka via yembagi déjà bo yembagi on so le net natala ki petit na J3 on a bon chanteur J3 rata décollage J3 rata décollage il faut ndima ngo J3 fa garder la patient ayemba ne ba petit déplique ba yembagi nde ba Fabrice ba yembagi J3 à maison mère nze mo matin okende pas kofi bravo mais on rata décollage parce que le lozo ba ke wera formateur te ah papa J3 ata yo moko tozali J3 ebike to solane bien est-ce J3 à l'équipe Fabregas à l'équipe déplique à l'équipe rite makam nyusu na mukili foda net mutu kwa J3 so ayembaka nzembo mobimba lelo ayebike wa zolo bato solana to bengana mais na lo ba réalité musique J3 so ayembaka nzembo mobimba lelo alinga za eri na musique congolaise pour alinga 20 na 67 yo mona ata petit wa tati so aleki ata ba guerre ezali mais a reconnaître que veda formateur ebonga musika nga mona na ya poto na kitani nga ya poto etake miss soliste nga na miss soliste te nga ta accompagnateur mais na mata vient tant que miss soliste photo bullet yango moni o ba masa ba loba ya na whisky gen so bat batali ba comprendre ka ah baba no ba mela jack trop hein isa ba jack to bi msavenga ngati to bi msavenga ngati nde komi lelo to mo bi msavenga ngalo wa via ki marabu mutu moko te to matin à podium to mo ba population ba na sac rouge oh tu es non yo ko mona ta guatene bazolo ba o wera nsolo muta kisi ya kosakana papi gen ezako tunga azolo batse pona kotela mutu moni 20 nga vana 20 ya kola cycliste aka monde to zoti bambati to longoliti to tikala mona kolanti nga vana 20 bongo bambale belé musika ndeni koma poya ebaki déjà que musika muta idéologie na vana 20 na bakola papa kisa to mona ngo wapi to mona ngo wapi o lelo bana nyos ba umi ko lobana landaki petit nga Kojak yo moko to komi frère wana frère David oza conscient que Kojak chenza muke papa yemba siko banzema nzambe to yoka Kojak yemba nzemo le gave Carlito Kojak yemba banzema nzambe to yoka na ke Kojak le gave Carlito petit Kojak a un problème avec na niveau chamuke et puis Kojak ba côté orchestre ndeni ba Kojak ba petit moko avec na muta deuxième équipe et puis deuxième équipe muta qui pa trouver Nico Bokongo que son âme repose à paix via Koufa Kojak a kota maison mère na ba po ba ve Nico Bokongo siko le logo mobimisa ba et puis gan on va petit na biso ba sa guerre nini ba petit na biso ba bataki cherche papa non mona bano to ba lela ba mizima na kingabwa danger omona mo mwalimu azali nzo andeza ngorien papa défendre yemba na no bien to beta bien yo beti bien te obeti mabe kingabwa papa ata kingabwa okesoma mbisa mayo to lon ah do again na ebite tembe gen ba makamsu gen botika ngobo ete baya ba lo kuta na Paris awa baya bazolo ba n'importe quoi na Paris tout ça là ba bulubo sa banzembo lelo nde na vandi boye na betela ka Fabregas maboko na betela ka déplique maboko na betela ka Héritier maboko bazo défendre na yo le mso komona ba contravention na yo na ba facture ya France okomi na kanda papa siko dans footela et puis ba donyo suba lo babongwa ba onyo suba ba véhiculer et bon bango siko so ba leli bongo na wera na kisembo neti ba mai ndombe ba lo banini azana kini wana ana carte ana lote neti ngape musika ana carte mais misu makaska etake dalasi yolo kaka yolo ponga la musique
lelo mututu akomi prêtre ngom so vient na tunanga na palate musiko mona baninga na FCV na mona ba ba président ba prêtre na loba bongo pourquoi mututu lelo akoma na histoire ya sali mais tozara pe na kacha nkelo batutu ba yebi ki outi mikilio mo yele msu na Mercedes na yo obeleli bato yo danger siko lelo kweyo comment mbona bato bafo po mingi bazana ba reception ke ba patron kala siko papa lelo ko mutapiaka wera memi sungam siko wera fala ke memoti na vino cho kola bongo asombelo suba biloko isaka ba ignorance gain isa ba ignorance yo zande wona ngata ba ignorance so moni biso lelo ba musika to komo loba de to komo nango trop c'est trop yango mona na saluer ve na Blaise Boula ba rendez-vous na kitata po biso tout le to komba père mo mande fo pe mende ezala siko kitata yango yo koma kitata komi kolela o na na ba kisi na di petit kojaki o yemba nzembo nini yo so mamu ndembi vocal na disque o ko yemba na concert mais c'est que mon na ko travailler raté gorodo bocha geli gorodo na gorge gen bakota mutu li gorodo loba buti ko ndimo nzoto neza bage cha mutu ngulu na kaza papa nedi ndeko na sumo bakanga na France ya passé obiga za utsa batuke o bakota ngulu gen ndinga yabo estoma ku dadi mina ngulu so vanda mais ko gata ngulu ba mu kongoti isa ba croyance ya ba croyance gen donc ya ba croyance to comme na monde internet to so la ba makambo eza sir o eza sirte obeta ngote moli lo ba mo poto silisa bana nyoso ya wingi yesa bon lo ba moko pona ouvrir en son boto le rapidement te bana nyoso ya wenge le bana yesa ba kaka tous à reconnaissant à sens nini nde to ya na biso tout viana mtasela sur passeport moi visa na ekoti moi ni nekoti biso to ta deba mikina ba académie mais je suis reconnaissant makasi pourtant on avait une académie na temps on avait une zone ezaki trop verser la bino passeport mais mino mikili papa era ta mimo mikili zo sepelo sombi 300 sombi kilo azaki ndokite siko yo moko kwei osali ba nzembo na nzembo simbi siko comme si via batu ndoki donc ve falaga asokola na nzembo na mais non tout ça la befort tout ça la maramto tout ça la so en relation na été au kati so en relation na ça na bien qui a finga wana eza ngo dinte papa banda ofinga muto nga répondre à des gains na éviter muto bo finga ra répondre à te donc mo bomitala bobi mais jo to finga toi répondre à biso dende ma to gain donc artiste congolais achandeka mentalité basa ba boulot basa ba son bien basa ba nini. Voilà, Musika Sika, nautique là yo, nautique le mois de temps, au gratter, mais avant au gratter, peut ça tamo batu ba Hollanda yo, bambote parce que batu no bazai belé, au bazao ba Hollanda biso, en tout cas peut ça vraiment bambote. Après nautique le vraiment temps au gratter. En tout cas gain et là on a shockinga, merci à trop. Au moni tout le monde aura batu tout ba s'est déplacé, bazao ça émission quand na siège. Mais yo peno s'est déplacé et puis félicitations à mon open système 12-24. Gano ça va. Voilà. Te gen obige franchement ozobenga na ebigara bimema mema so potende zara jomo abaki yo mais yo mo pena yenda obige again te dimola boss na jeep obige sali moi bien mais te dimola pas ko créer moi cula na esprit na mona mola premier mola bana mbangwa. Donc, gain félicitations d'abord. Oui, on a parlé dans siège. En tout cas, merci. Dans 5 ans, on a tout battu l'émission. Et il y a une mission polémique. Tu sais, oh, muta tomborananda ou non. Il y a une émission tout le monde là. Pour témoignage à ma bé comme trop. Témoignage à ma bé comme trop. Na salué à trop. Jessica Vadila. Na PC Bambota trop côté Zali sur Hollanda. C'est Musika Sigalibala. Et puis Genedi Loueto dans la peso bambota trop wana baza ba masa na biso bat na biso balanda to le bela vie et puis pour ngai moko na bossa le véritable maboko bank tenda il est boss et bien migolo ken fotika gai tenda il est boss tiga tenda maboko bank papa so ndenge lobi boy na sula junior capitaine sa capitaine landa mo mission junior landa mission junior capitaine landa mo mission to lobi la vie ba to lobi musika benga to lobi la vie aleka et ça la pe moi tête moi
moi nani ma papi gagne bien et puis na bosani te di lomba Schengen et puis na bosani te venanga ti la bondo tokoyama gagne pour les gars na maison te il faut les gars mo benda pe mo bateni c'est obligé na bulaga ngo déjà na bulaga ngo tokoyama ti la bondo et puis na bosani te petit nanga Sylvie Yoleke et puis na bosani te Fifi voisin nanga likolo et puis na bosani te mère à palais Kapibiata oto bala Kapibiata wana mwasi na biso et puis respect na bosani te petit nanga Niams Karine Yamaseko na mpanzi nanga wa et puis na bosani te Sylvie Yoleke na bosani te Françoise et puis na bosani te Maître Z na saluer trop désolé à London City donc Tino Labo capitaine à Yolo pour marambo tout na lobi Tino Labo et bien na pesi moto na Bigis et puis son atel na ngambo kin na pesi Junior Paka bambota trop na saluer association les amis de Musika Sika Mama Belinda Général Pilombolo na Suisse na pesi bambota to gen luka biso boy pour moto mususu pour miso pe na pareil comme le roi mo ba benga oni ba benga quand na biso registre d'appel ok comme ben zela ba benga mais neto pe nan ka na CPL gen faut luka ba so sabo pour ba tumsu to taba na parler mona comme na poso lo ba mezo ga son pour ba mission congolais o gen na ko sa ote o mo kande ba simba miko ba grand lokuta kande ba yemba ba lokuta mais obike bato ba lokuta pour artiste animateur bato ba yemba ato kabelen papa na bien comment tu comme ça maison mais le gars to kabola ngona we etant que ngana eko pepa na gen na comme ça to le belle vie comme ngana papa oza monga moza soda mulongo za no ka wana mais nzambe so atombolo lobi o s'appelle Gabriel na comme prêtre et lobi na ngote so comme prêtre et comme so ndeni donc émission o etungisa mututi to lobi ka ba vérité te na lobi na vérité na lobi vérité na bosante na ngamba Maroc ye mubiala donc master nga bijou Chicago la motema Pamola grand frère Gims masanga mo grand frère Gims na Maroc wala na biso donc na pesi ba mota to pona décembre na za na Marrakech wana fona beta moi so donc ba tutu balinga musika sika na ba komana na se to fingi na biso mututi o finga pe boy nzamba becho mbata ke bana bikoma ko makota se wana ko mama bebo ke bo même voilà. En tout cas, c'est vraiment plaisir pour Nanga na yamba musika sika moni. Donc je me suis déplacé à Koyati et pas musika sika donc vandi na biso na veranda. To sola na biso, ça se passe air mori les caramo boy na ndenge bien. Voilà, donc papi les rocards illimité formule à Souka, musika sika na Marrakech ma Koyati côté kuna. Les rois papi les rocards illimité formule à Souka. Tokomi na Souka, na otika musika sika. ala qui s'appelle na beta no mondambo comme ça to yoka après beta mondambo donc d'ici là pour nga déjà na tiki bino bola na musika sika donc portez-vous bien, restez connectés na tolo bela vie avant na cette émission oyo Eric Chimanoka na Barcelone Tegen membo kana faut betango na Barcelone Eric Chimanoka Barça suka na PDG authentique suka na mboka ngale ka bamboka na tu et puis ndenga zo ka biso boya yebi yepi na kuna so bi mo kolia au sentir pour zara solo za kuna Eric Chimanoka na banzo yoki déjà PDG authentique mokonzi à Barcelone na tiki no musika sika graté. Merci beaucoup.
Voilà, tout le monde est là-haut. C'est là. Fabriqué mais tu vois comme professeur papa pour son lobby moi c'est aussi les gars mais vers les gars face na bi pecho pe tu me former dans systématique 12-25 mais le nom on a fait pour mi pointe mais na lobby na yo exama wa ngana wa so mission ya gine longi et puis on que muto ko imba nini et pas ko umela na shana kata studio lo wandoki banda vandela yimiko nous sommes na zonge venandule donc na moni ça va quel to beti na mine o sali ko likolo na kamo mais na weso petit musupe so beti les gars makile bebi na nzoto dans santé na bi mais bon balibana ndingo ya mo na benga ba tutu ba mo prêter ba présent direct un jour vérité bana to tika ba oboya na loyenge po obi oboya ba net bansone na mo sino pa okamo déjà et pas oboya nze monono ba da bien oti pour que net mo shinga ngayo bana ba vélo quoi so na ngelo kwa na les 7 patons ya kala ko ba so bedi so ba bino yemba ngo ebino ngoti ebino siko bota mwana nini ko loba ko bon ko ganga so ja tenzembo
Voilà, merci beaucoup. Je crois que tu as vous êtes musicien, il faut yemba. Soit guitariste, bête la bisson de Bena Bouye, soit domé, il faut bête. Voilà. Donc merci beaucoup, la musique Sika, je crois, Moyoki. On a remplacé Sigo et Bateau Fabacha Mongo, on a mouru à Mongo. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On a battu au Bolandi Bisso. Oh, exactement, la vie. Et Jessica, c'est moi qui m'a mis là. Quand tu as dit qu'il m'a canaki dans Autriche. Comment on a dit? Jessica Vadila. Ah, Jessica Vadila. Moni Moussala. Ligue Makanaki. Yoka Misabine Ozomet. Vous sentez que vous êtes à l'aise. Vous sentez que vous êtes à l'aise. Non. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Restez connectés. Nous allons avoir un studio. Nous allons avoir un studio. Vous savez parce que vous voulez avoir un studio. Mama,